Parce qu'au niveau de déjà belle vie qu'on dit, bangoti. Baza trop moukier. Au choqué, bah tous les lots. Baza trop moukier, trop poussière. Au niveau de cette belle vie qu'on dit. Grâce nous le témoin. À cette époque, grâce nous la bande fa n'est pas nanga. Nga na robando ko pousser moura ndengenya bandolo ba makambo oyo zobima na propre gré na ye na propre sentiment na ye. Non pousser moura ndenge. Si je dois être fou, je dois être lâche. Et puis nga na yebisa pe moura likaba pe moura yoka nga na za nani na via moura o so na yebisa ke sala boy fa sala ko sala boy te fa yoka. Mourati a sali émission na ye na Kevin jo basala kati nga na zalate est-ce que nga na zane kirinzika muto azo détruire pendant réputation ya ba comédien tu ya batu c'est Kovo qui ne connaît pas ça. Désormais en Ngaliema, la modernité a un nom. Salle polyvalente Exodus. Ngaliema a désormais une référence, une identité. Vous désirez passer vos séjours inoubliables dans un cadre luxueux où l'on vous traite comme un roi? Une seule adresse. Salle polyvalente Exodus. Exodus vous offre des appartements sur mesure, climatisés, propres et un personnel qualifié pour de fêtes inoubliables, des cérémonies professionnelles et rendre un dernier hommage mérité et digne. Exodus met à votre disposition deux grandes salles respectueuses. Vous avez la pote, vous avez besoin de ma perruque à Kitoko. Na Belgique, na Paris, partout aux alliés. Vanessa Airwig. Trocha numéro ni wana na scène na ngolo babonde de ngolo ça ma perruque wana bomona ba sorte nion sur ma perruque à Kitoko ba coupe ya milai Vanessa Airwig aza wana na prix moko abordable pour so ma perruque na yo pour ciao robima chic robima ngebu. Bonsoir, bonjour, Bissekanos de Bozali, c'est moi Brown Cosmétique. J'ai eu beaucoup de messages, Bazutunanga au Salakanim pour atteindre la uniforme. Donc, n'a pas like Savino Oyo, et Mafuta, ou Namukona Salaka, et Telisaka, et pour teint clair, bagam, différents, et caramel, métis, chocolat, pour maintenir caca, crème yama beaucoup ezali, crème yaba lèvres rose ezali, donc, n'hésitez pas à contacter sur WhatsApp. Merci beaucoup, à bientôt. Mouah. Qu'est-ce qui se passe? Nada agence ya transfert na nzela. Ce n'est pas possible. Nada. Bana okatanga pe ya bipai na bipai ya sika eye lelo ndenge tozala baboye agence na bino ya sur FBT ekomi na adresse ya sur chef Katanga numéro 5 entre Njamena na Kambo. Yaya conseil est gratuit. Au moins makamba batanzela, botiki la batanzela, mais makamba transfert à mbongo. Totiki lango FBT misalane kazinjo. Soko che bazui soki pe kuna bache tozui baso akaka. On sait jamais. Yama mini toki.
Bonjour, bonsoir, mesdames et messieurs, fidèles internautes. Il y a Exemple TV, vous avez vraiment belé en temps d'abisso partout dans le monde. À ces pélards, si tout le monde est vraiment force dans le confort d'abisso, vraiment barési base à eau, vraiment c'est la vie comme ça qui tout. Comment dire mieux dire les mignons, c'est un plaisir pour les capés parce que c'est une maison où vraiment, babaranda ou yamawapaya, ils ont vraiment béni tout ça, moussala on les seigneurs vraiment, c'est un plaisir pour yambaye parce que naye tozwaka ya komelana ya kolia parce que abimisaka makambo ateyaka alobaka vraiment bien ya fingaka te akritikaka te alobaka juste makambo eza la vérité barezi bazava la gauche na ngai c'est un plaisir koyamba ye vraiment na kati ya chaîne na ye Exemple TV tokosola vraiment makambo yango parce que on dirait mpe bainsérie bakomongo na kati na makambo ozo epasse biso tomona balive moko azosala moko azosala makambo na ye moko mais pourquoi bakoma babarezi kokotana bakoma leketu bakoma tanga biloko mokota na kati ya makambo oyo tokoyeba le pourquoi mpe tokosola mpe makambo nyonso oyo osala na kati ya internet avant la paix invité dans un grand merci à toutes les personnes qui ont soutenu la parole, la conseil, le message, la remarque, la reproche, c'est vraiment plaisir à trop. Maman Jackie des colonnes, capote mère, 3 fois boss, maman TBD sur vos amis, pourquoi pas. C'est un grand merci à Coca Fils, Zanamour, mais à Coca Fils, Rat Allemagne, maman TBD, candidat Zaramoko, Amédée Massou, Durance, bientôt là dans Kinshasa, on a limité Mobimba, Tozalawana, vraiment limité pour Boyamba, jeune frère, Amélie Massoudi, pourquoi pas. Et ça merci à Marcel Souvé, ISA, dans les États-Unis, dans Bangotébélé, Cécilia Bonzera dans Dubaï, Barzara Ramoko dans Dubaï, Cécilia Bonzera. Voilà, sur le canal de Waza, même langage dans vraiment, à côté, dans vraiment, Barézi Baza, merci les journalistes. Bonjour, Diego le Mignon. Arapenza mignon, hein. Et puis à l'okolo pepele, à Zozoté, à Yeka Kalatine Internet, Marambutu, Bassignon sur Somme, à Poto Balinka, Diego les mignons. Donc, Azal Roi Bayaya, Baoumé, Succès, Baoumé, la voilà, j'ai tort. Et ça, je tente de la vérité, n'a pas su au bonheur, parce que biso tout le monde dit qu'on est na TV, na nengozo mata, et ça, biso très kitoko, très bon. Donc voilà. Donc voilà. C'est un peu ça. Merci Maman Jackie des Colonnes. Maman Jackie des Colonnes, drapeau était mère. Maman Jackie des Colonnes, depuis Allemagne. Zarambo, Zana Jackie des Colonnes. Ah, c'est Maman Jackie Kaponaye Baye. Maman Jackie Fonaye Bayo. Diego, n'a pas Maman Jackie. T'es Fonaye Maman Jackie. Rappelez Narana Yannick Chamba Godson, Malik Arafat, Willy Claude Chaman à Londres, Willy Moucheni. Nazara pendana batu na ngape Jules Monamputu ya Geto Kamazi nazapena moi batu belé to tanga ba progressivement nazana ba mimi ndume ba mimi Gaël Fundumena papa Paul Feki pour monter maman Nathalie non baza penze belé. Voilà, merci beaucoup baza vraiment belé mesdames et messieurs fidèles internautes la biso vraiment na bokibi vraiment ça biso plaisir à trouver ba TV moko ba te belé kuna olanda ba émission na biso et ça leur plaisir mais c'est baza boni santé vraiment ce qui est bien. Ouais, Dieu fait grâce dans ma zobate là donc santé ça va bilamba pesé belé panel hepse bango kozala bakouk faut kozala soin kozala bakouk faut kozala boga soza moi si faut kozala belle kozala bakouk faut kozala propre kozala bakouk faut kozala mayele donc ba qualité nyonso ya bien ezande ya bakouk nyonso ya mabe déjà de l'autre côté. Mais je sais que bakouk ba pekisa olo ba mingi travail né mais le na émission autre senga vraiment o le bisa biso répondre biso vraiment parce que ma mensualisé belé. Pas de problème Diego na ko répondre mais sauf que bakouk ne ba pekisa nga plus na lo bande makambo ya ba OK ba bloquer kinga et tout ba bi wana les rendre un peu genre so yinde ni manga OK zaki pour na bongo te na banaka opesa ba explication mais na respect ya bakouk na yoka bango ya bango so ba lobby likambo yo ba fan baza ba bi peuple bazara le roi la voix du peuple c'est la voix de Dieu donc peuple so ba pexio likambo faut respecter bango parce que bango de batala rabiso bango de mbachela rabiso ba j'aime bango de bachela rabiso ba commentaire bango de ba partager ba émission à tout moment alors on a respecter bakouk vous comprenez ba respecter ba fan faut ba fan de basala rabiso alors il faudrait respecter d'abord le fanatique. Voilà, il faut respecter les fanatiques, mesdames et messieurs. C'est très important. Merci, c'est une vraiment pour notre bisso, Bolanda bisso, Bossala bisso, pendant coup de pouce, ça la bisso, réel plaisir. Barizi Baza, tout ça, vraiment, tout le monde balève vers Moura, bisso soyebi, relation au Bosa qui n'a pas Moura na Kinshasa, parce que ça c'est dit, on dirait, Bosa parmi bateau, Bosa pousser Moura, Bosa tcha Moura, ba sauce.
abimisaka pour salir côté mosusu parce que mosusu il y a des côtés où tu as wana de commis Abakouk Moura pe Abakouk on dirait aux parmi bateau besoin encourager Moura na osala makambo je sais pas est-ce que bateau besoin ko sur makambo baza mo mala tu ko poto ou soit quoi Diego, je dois dire une chose. Moura nazana zana mwana mukiete. Ah bon? Moura za mukolo. Quand je dis mukolo, à l'écart déjà 18 ans. Très bien. Aza adulte, aza majeur. Et puis aza conscient à ma kamuni en sala. Aza bébé te. Moura ngante muna sokola kaye. Moura aza leki na ngate pona mano pese ba ordre que tu dois faire ceci, tu dois faire cela au moment où Moura aza maître ya vie na ye. Vous comprenez? Ngana robando ko pousser Moura ndenge nya bandolo ba makambo oyo zobima na propre gré na ye na propre sentiment na ye. Non pousser Moura ndenge. C'est je dois être fou, je dois être lâche. Et puis ndenge ngana yebisa pe Moura lika pe Moura yoka ngana za nani na vie Moura oh so na yebise que sala boy fa sala ko sala boy te fa yoka. Oui, on est peut-être de proche, oui, ça peut arriver aussi au pexel kamba yoki, au qui peut se conseil. Mais na makambo mususu pe otalika lobi, moi peut pexel pe mutu. Exact. Vous comprenez? Na meka au sale émission mon boy hier na ça Moura bon maman tout. Imagine toi là pas fanatique ba boy ba bité ko pexel Moura te faut Moura vider ba vase. Ah très bien. Et Tony babi a vider kaka. Ce que ça n'est ce qu'on sani. Ngana sali par na ngana pekisi Moura. Na siplier. Attends Moura vider ba vase mais na pesi sur conseil na bandé en disant que Moura le ba chaka ata mon ba frère au moni pour passer ça qui bien zone de turbulence c'est lesquels tellement marquage. Très bien. Bat ba rokoué na kata ba avion, bat musu ba ba sauvetage donc et aux scandale crash ko risquer ça les mains. Au moins pouf boîte noire et pasuki. Donc il y a on a bissé do de colo a chama ba frère. So zo yo pe que ça moura ba fanatique ba osili. Parce que yebisanga. Na batika moura ça marabu. Oh ça a besoin ça là. Ba tchane na mitu na bango ke ngai na rope que ça jamais to na ko encourager moura to na continue na moura to na sali yango te pe na za besoin ça la ngote au contraire ngai ma dobenga moura pona bise aboma moto. Ah bon? Oui. Mais comment Mundi bazo affirmer ils sont la télévision que vous avez na réunion, vous avez na tania, vous avez na lekechu, vous avez na moura avant moura voyager apparemment botie ki ba idée moko bo ils sont comme kuna salabo déstabiliser quand on a pour étaler parce que azape moto bo zaki na na temps na quand na bono ki liba bureau na habité wana na ya walo bibo Mundi ba olande mission azanani natala na yebi était asaka ni aza journaliste aza comédien on dit comment va filmer comédien na kombona na yoka on ante na bien ote ba tapa zaka biloba na mona ka zaka lokwa espace ne muto lobi to mu pepende lobi mais quand même aza moto te na yebi était personnellement na yebi était mais informé au peut-être olanda te Diego o moni nga na barezi baza exemple TV za grande chaîne on comprend na tanga ba komba bato na yebité na foula rapé ba individualité vous comprenez bato belé ba manda ba carrière théâtrale ce qui carrière ni ce qui théâtre ce qui depuis des années bazala ba écrivain ba comment ba scénario ya sorte mais et puis ça ba makamonté ti lelo bazaka na poisse bazaka na ba succès te ba oyeba na ka tete ti bazo comment ba chroniqueur ezo simbaka rati vous comprenez? Très bien. Ba kombo zo tanga wana to kombo tangi na yebiete et puis naza na tante na mondo yo tanga ba kombo ba tout monde pona fula bango. Je suis Barezi Baza. Je me suis bâti pour être Barezi Baza que je suis aujourd'hui. J'ai eu à faire des efforts, à multiplier beaucoup des efforts pour na koma Barezi Baza nazalelo. Alors on a bafoué kombo na ngate pona kikana ba futilité ba tout monde ba olu raba diembe la kombo na we. Non fula mutu te succès ça passe hein. Ça, il a fait ça juste pour mais bon le gars va succès mais mission bon ça sans impact toi na et tu as ma combien de vues banane bon ta la bango mais mission ça na succès te Diego yoko to Diego yesima moleki ba on a combo o yesima moleki ba on a combo pour leur information d'abord ba fo ma kutu na bango ba yoka pour ba ya na TV faut ko ya na TV bo ya na ba argument solide. Très bien. Soit disant pour ça ba journaliste pour le cas information est vrai. Ah bien ça une vidéo na habité pour ça qui vidéo na vidéo on va le bata. Ah. Attends. Mourati a sali émission na yé. Na Kevin. Je ba sala kati. Ngana zalate. Pour leur information. Vous comprenez? Moura voyagé je crois mardi. Et
mais quand tu as on dirait bato na ngo lundi nga za ki te na bando bela na za na grippe mo ya makasi na za ka na ndako vous comprenez siko erni nga na za ki pona pesa mura ba instruction lo baboye balola bozonga boy est-ce que nga na za ne kirindika déjà parmi kirindika nga na za na kate kirindika ba yoki komo na kirindika si ne kirindika baza ki mura ba fuvette ba demo ba mania ba lorachou ba carmen odia ba kovodor nga na zalata ba flore nga na zalata ba monelo nga kirindika na zalande muninga na bango fait mais na zala na kate kirita makambo mu robi msoko za makambo yekiri master nga no rakalonji ya pembe na pese mbote likamo pe fuita kana kirindika na benje tant que master nga pas confirmer nga ce que ça vrai to les alokuta aboya poani bazaki na makambo na bango zaki confidentiel o zaka ke ezane kiri et robimate pour preuve bazana ba groupe WhatsApp ya kiri OK ba mona nga na kati kuna pourquoi boyuka ko indexer batu bo sangisa batu na ba nenge nyonso kana kati ya dans une même vase non. Mais tu as qui a déjà la réputation déjà débat, bozo nga bo diebela bato c'est la réputation na bango pour bato batala la bango ba sangisa bino na bango ndenge moko réputation débat je sais pas comment mais c'est nga na yubi mais c'est journaliste mais c'est propre journaliste o bato belé ba riva ba comme quoi yo réputation ni débat je sais pas. Ce que bango de faut ba yo le bati bango ba yebe réputation bato et beba. On dirait bango baza ba bonne réputation. Film mo ka joto métier à théâtre bo ba synthèse je peux pas garçon mo ka maboki. Alors continuer to chaki bazemi to luka mbonga bala yi bato mabandi ngana yeba à l'époque bato mabandi ba bato mayeli boza 4 mabandi boza ka ba buri boyo fana no bolo bana likamba kovodor muta nuire réputation ya ba artiste comédien wana bena photo vendre la ndé wana pour ni pour Rémi aza mutu na bino yombo lobate na boza banalise que kovo mutu azo détruire pendant réputation. Il y a des comédiens, il y a des c'est Kovo. Qui ne connaît pas ça? Qui ne connaît pas cela? Kovo peut être minayo. Aza minangata? Abando landa aza minangata? Sérieux, aza minangata? Aza minangata? Aza minangata? Kovo na landa. Oui. Ah bon? Aza connaissance. Cause la ami na connaissance, ils ont deux choses différentes. Très bien. Camarade na musala to kuta na ka bonabi peut-être place ni couper ko pas bimela yenda mema na biroté na memanga ko vo ba serazo yo kanga manga yo zo kuta ipe na zo ke pa na ngana bandal kuna na ndaku na ngai aya kuta déjà na Annabelle. Ah bon ngana za déjà na belle avant batu presque nyonso bon na belle to bali lelo ale kabino n'est pas belle ale kabiso nani n'est pas belle nani peut-être une audience quelle audience Mouto a l'équipe bango nyonso bambolombolo tout wana bazai pas belle kuna o l'équipe bango audience ezaka des mères parce que des mères aza mwana o ngam na mema pas belle et sili oh c'est équipe na ami belle oh ami ou donc to ba ami maman master makambo tout très bien parce que niveau na ngande za belle vie qu'on dit bango ti oh baza trop mukié o choqué ba tous les lots baza trop moukier, trop poussière. Niveau là, c'est bien vu qu'on dit, on a abandonné la production. Moi, j'ai payé d'Acosta Mou qui n'a pas ça dans la production un film. Dans la décision, on a continué la production. Vous avez déçu? Oui. Oh, maintenant, c'est la vérité. Alors, il y a des pour revenir et continuer moukier. Le travail était mal fait. En quelque sorte, on va bon. Donc j'ai été producteur, donc on a continué la production dans un collègue. Très bien. Il y a Bellevue qu'on dit, étant que producteur. Bien dit. Mais babi, na mona ke longo babi comment bino bozana ba comédien, bozo ninga ba sali ba comédien bozo tala. Muto azo sali ba comédien au bango pe ba tala, c'est Kovo d'or. Parce que le feu est en loba, net singa bona fanika poane bimi ngate poane mo alobi ba resipete aloba eke ye abima net na président Bobo nde ye Kovo bando lobi la banyos ba lorachou ba confirmer on a ba TV ba moura ba lobi yango ba zane kirindi donc ba tala ngote ba on ba kangamika na bino na lekechuka manque d'argument vraiment pour ba otaka que Kovo succès pesate ata ba lobeli ba otala ba on combien de faut pas toucher bato ba na moto très bien. Faut pas toucher bateau bana combo. Pour ça ba lobeli biso, ba boyo otala.
moi babakouk moi bako eh bon le bel tonton na biso to boka moi lis très bien babakouk botala ka bangote très bien bo se désabonner d'ailleurs botala ka bangote bo meka ata bo moni ba che oh elongi na kana miniature na bango bo beta ka kara bo sa net ku boyebi bangote net bazo exister te c'est élément au centre mamunu ça kovonde mais muto azo bebi sa réputation ba comédien oh faut ba comédien ba bannir c'est lui ba bannir oui faut pas bengana yende ba so yebisa bi moura ti moura pa nga yeba na été alobela ka moura te même atanga pe bando lobelanga oh et pas dans ndako kamara mboka oh grâce Louzo le témoin à cette époque grâce Louzo la bando fa n'est pas nanga ah bon oui révélation hein? À l'époque nous raka longi témoin et maram na loba Rémi bando est pas nanga presque toute la journée oh il y a des 7 heures to bando melati to lambi o eh ngamona lamba a Rémi so ka kende wenzi a so pe bloka e pa lambi to lié to kabwani abando beta masolo un tel coûte tellement la zanga de mutabi loba te c'est ça na mona ka makabo loba so na ko sanga na ko sa te nzambe likolo grâce Louzo la kufita za vivant so wana c'était grâce to ba yo Rémi makaba ko ba tu to bomona e ka zwa kaza ba mona e ke ye pena Shakira Beyoncé il a avoué ça qu'il a à ça la musalo au badoni à TV ba ko se lié nda za na mes conscience ayebi oh ami yo parce que passi pour ani moura peut-être émission na TV et ça la mabe ba réputation ba tout mais il est conscient sa conscience elle est clean bango siko bato ba kovo ba ningane ba kovo faut ba ya na TV ba ndo ko gangela yi ozo be sa réputation ba comédien au sali mabe wana de bon monati allez bino bon mona ba mususu ba bino de non oya bino kuna bosa ba aveugle ba ivoirien à le côté onde bo fongoli misu ko ba sénégalais abandi na bino mais on va parler on va continuer tout le ballon makambo parce que habité au bibalo tout le monde a été mais on va question parce qu'ils ont l'actualité dans le bureau ils ont place où arrangera couple lesbienne dans ma PD je sais pas il pas nous qui va bureau kuna est-ce qu'il y avait des chamaillements parce que makambo bimi internet kuna mais moi personnellement qu'aucun n'est bureau na mano qui est très rare dans quel sens bureau plus na mano qui ne sont peut-être yemo bela benga événement moko ezali to bon ça descente dans orphelinat to anniversaire na ye aucun orphelinat on a yemo benga on a 7 h 8 h à bengio et il plus bongo to elo au moins boye c'est comme ça abi soit yemo invité abi ya to kuta na bureau au moni nga plus na mano qui nende na ndako bel au moins c'est une différence parce que ma place peut-être ba bitumbe bima kuna soki ya banani nga nazalati na monate tolo ba bosolo o na mona so ezaki na mona na loba peut-être na mona ozomona nga bureau plus na manoki non ka soki ezaki événement et lo moko boye wande na ki mais ka pamba boye mais au moins que grâce à nous écarter ba ninga po mo zo ngwende pa mère toko lo bani toko lo ba c'est vrai parce que Fivette Mayemba a une émission albaki nga ko tuti ba na koma pe éloigné c'est parce que grâce à Salara Boybo ba yo ka kiango on peut dire que c'est vrai parce que déjà le fait qu'à lobby le Cabo Zaki il y a le kuta ponanga ezali ni pongana longwa pe mena belle po ya tikala era lo baki pe ba pona baninga musu po ba nyonso ba longwa po ya tikala ye moko ozomona ba biloko ya batinka chaka diviser pour mieux régner wana déjà ba faux makam faut que ça soit vrai à tout temps en amitié tous la famille faut tous ça vrai cause à la vraie et l'équipe nyonso Diego très bien koyeba ko fanda koyeba ko solo na vie et l'équipe nyonso ozomona c'est un peu ça donc bon on fait na TV bo za na information sur nazala te jour moura ça carte pour na pesa ba instruction le babo mais est-ce que la jour nazala na ba moura les jours moura zo voyager tanya mabe wana baloba ya mwana jour bozala kasi wana zaki déjà émission c'est mi côté elite OK tanya mabe di asali dîner de revoir pour na frère nae moura de la presse nde invité biso nyonso amuninga zo kede to lia ya suka to kabwana et puis azaki na pressé pour faire que aux envols na déjà mais tu vas mettre cela mon hotel nyonso le ba na vidéo ya wana keza na chaîne Mami OK et puis abiso to fanda to beta kama sona biso to beta pe masolo ba tuté déjà biso à la base to za no équité to za bandeko très bien
Vous comprenez? Toza bandeko, toza équirité. Parce que déjà Batania baleke tu ba déjà une équipe nationale, ils ont déjà une forme comme équiri. Donc ba roso ensuite mambo équirité. Donc bango baza mieux placé ba yebe ko mambo équiri, ba avantage na ba désavantage équiri. Mais on a toujours des informations moi côté bovanda kiwana, c'est la visa vous avez appelé pour vous habiter ceux qui abtabino ba bloro moko boy pour vous déstabiliser ba tout je sais pas. Chris zonga pena non bien, ba kanga no ba manga na bango ba bimisa sila na mambo. Eh, ça comédien ba kanga ba te ba bimisa sila. En tout cas ba bimisa sila, sila za na ba bêtise oté. Ah bon? Ba bêtise ba le sila za te ba bimisa. Non. Ba kanga no ba mbanga na bango ba nyonso ba nga ba kotisa sila na loyenge. Oh là là. Si là c'est une femme qui se respecte. Si la zorabiso banana e baleki na e. Tokuta na on a si là occasionnellement. Très bien. Ba makambo mususu si là so bongbo le bele babe boyebi mutasala makambo na bokene pa na e. Ngati. Ozo comprendre? Très bien. Aboya na e ko s'accaparer pa ba nyonso ba moné mutu malamu pour que lobby ba vérité mususu yo bima. Bah, en tout cas, pour l'amour du Seigneur, Babakou déjà babibo bimisa sila na makambo sila zate. Parce que ceux qui zaki sila ne mutu bande ko finga ina makambo bimi pona kuna. Ceux qui zaki bando le belande sila. Mutu moko tanga côté la sila. Très bien. En tout cas mutu moko tanga ba tika ba finga sila ti pene ba bomae. Ba sili ça e pena. Et ils appellent les comédiens musu banga ba do benga pe loba subo ya na msa bango na yebi ndaku bien. Ah bon? Faut pas banga rangai. Parce que c'est reposant makambo musu pe na obimicité. Te ngana obimicité tini ngaza na makambo obimicité sauf que na yebi nde milliers. Et pas wa mo tout ka opeti. Bon te na landa bango te niveau na ngate nga mutu po tuka nga makasi pona loba makambo o na yebi penza faut zaka yemo Belgique kandi. Parce que bambolongolo nyonso bazoba nyonso wana ata ba lobby ata ba na mona ba rokutu na tala tabe émission na bango sans impact nazaka na bato bazaka pembe na bango ba kino tourner na fiki wana ka mutu moko za na ba batala ba stati na ngai ba benga ngai ah ba réaliser za ko cope bo maka moto bo ba be oh te wala cha mungu mama na ngai wala cha mungu te même parce que na ko enregistrer ba on a chango ba yoka. C'est d'autres part peu ba refarayo Nazareth na bango na l'équipe on a succès dans l'équipe on a stabilité dans l'équipe on a connaissance dans l'équipe on a savoir faire na bango nyonso mutana chefi na ngazati. Ah c'est trop fort mutana chefi na ngazati ba banga nga ba respecter nga so ba respecter nga ba respecter ta ba diplôme na nga bo respecter ta ba diplôme na nga. Et puis quand on a bébé c'est milliard de comédiens, non bébé ça en guise de quoi? Depuis qu'on a banda TV depuis 2017. Si les lots, comédien y a automa musapia, lui qui en a un problème là. Bon maintenant quand on a poto, les cambo bébé qu'on a benginga. Considération. Bah Ange Maïcha bazo benga ba comédien belé ba benga ba so, na ba maman Moseka, ya Moski, ya bibiche que j'aime beaucoup. Comédien y a automa musapia, ça a un problème là personnellement. Les cambo a pris que quand nous chip il y a en internet, on a boya ko diffusant. Très bien. Pour dans un bolingo ba comédien. Très bien. Parce que mon temps a salir image ba comédien. Na ba tout mususu azo ki matière à bongo. Dans la chaîne ba que no ba kalia que no yamba belle famille a pris que ya kala. Tane ba kala ma ba vieux belé. Na za lo koso ya vuté. Vie à YouTube et les cas. Relation éthique là. Vu à YouTube et les corrélations éthiques. Pour ça, on a talaki bongo. Nangana ki koluka prise kate na ndako na pona tala belle famille na ba le marabout. C'est parce que j'étais vrai. C'est pas la fin de ton cœur. Hein? Oui. Une partie de moi parmi ma richesse n'y soit mboka. Vraie richesse, c'est un peu la vérité qu'on appelle véridique. Qu'on appelle vrai na batu. Quel est ce comédien ou cette comédienne en tombe Moussapi? Ah bah que réseau ça ngabo. Azate. Makaba coquette ya na ma Mélanie, j'étais le scène, il y a hôtel maintenant côté le coquette. So bon ngabo luka bat bo sérieux bat. Bon luka bat na mandenge na bino. Et puis bino mo bozeng ba comédien soi-disant. Boyo lukani na chronique. Connaissez. Tozote mais la ba comédien ba jalelo. Bino pe bo faire partie. Très bien. Moussou a banat être kala ko n'est pas président Bobo. Succès Boya Nzoto.
Encore mon ça émission politique succès boy. Ailleurs le succès so boy. Vous avez propreté, vous êtes très sale. Vous avez divisé pour mieux réunir bangonde. Oh. Yo so voilà. Ka débat parce mon lili. Ba o mona na te o ba sénégalais, o ba burundais, o ba nani en fait. Mon lili. Éclairage exact. T'as dit que tout le monde est clair, bon, ba on mona. Voilà, mesdames et messieurs. Donc, quand on a coca, on va dire là. L'instrument, donc il a vu sur la souka, vraiment, ça sent qu'on parle. Moutou azolo banabo solo. Oh. Nezolo babo, ça dit que azolo bolo. On détruit ma comédien, on détruit ma comédien. Bon, salir image dans la télé. Est-ce que et si batté? Moutou interdire image dans la télé. Belvia Kouya yo c'est là, intérêt nous impossible. On a zalaka destructeur ti. Dans la chute, il y a batuti. Dans le bango mille une fois, bon l'âme il y a belle vie en katinanga. Moutou appelle ça comme maille, la besoin d'avoir la soif, il y a remis la maille. Ateyé na moye, na droite, na gauche, ça la reconnaissant. Dans la race, il y a bateau bazara ben grati. Je suis très reconnaissant, je suis bien éduqué, je suis poli. Je sais respecter bateau pour respect à réciproque. Très bien. Son moto laxinga impolitesse aux âmes mal poli, en tout cas on a tout à bordure. En tout cas on a tout à peine à bordure pour et pas souka. Bah on va pousser tout à bordure. Soit bah on va pousser dans ce qu'on est na ya. Très bien. Ils n'ont pas de l'autre, oh ya moto kufa pas zati. Alors si ko faut pas benda ba on mato et pour autorité morale. Si je me dis Sarah qu'on a béni bino ba lâche. Yé mon nom lâche numéro 1. Lâche numéro 1 yé. Parce que Moutou a ramené la biso mangaba grâce te mona na belle na TV. Mangaba gâteau c'était elle. Bourrique wana poufias. De la bossani. Vous comprenez? Parce que lâche numéro 1 yé. Parce que nous avons combien de niveau ça la belle bongo. Nous avons la belle. Sony, non pour cater. Réputation belle tie beba le avant peut-être moura tombo la boye mata et quitter zone. Yemuta bandaro. Pourquoi pas vous poser la makambo? Pardon à ça yandeni. Yé lâche numéro 1 yé. Comment c'est possible yo sanzi biloko yo solier bisanza? C'est que ça lâche zoba. Mboa kavai. Mboa kutute. Mboa kutute ngulu. Ba sokoli yo songi suna popo. Mais ça a baigné modèle. Nine modèle. Ça a baigné modèle et grâce à baigné modèle, la vie ça a un modèle là et les hypocrisie. Ils ont hypocrisie. Il y a des position de faiblesse, mais nous avons tout se soutenir. Bah ouais, on va voir qui c'est déjà. Vraiment. Même à ta grâce, c'est comment on camane Kirin, c'est parce que l'équipe nationale a Babengana, Kaina, Balikar, Chéri, Panzani, Tamanga, Mambo Kiri, il y a un camane, personne qui Kirin des cas. Il y a un beau salaire grâce à ces pères. On a été salé. Il faut soutenir, il y a un moment difficile, il va étaler, na soutenir yende ni muta complète contre nga na soutenir yende non soutenir nani oh complète contre yo tu fais ta loba jangwa te Diego mon ami chacun portera sa propre charge. Très bien. Oh comme même en colo ba no e ba ngota Carmen Odia même en colo même en colo même en colo même en colo là oh Yomoko même en colono tisuka. Chacun portera sa propre charge. Voilà. Voilà, merci beaucoup mesdames et messieurs fidèles internautes. Nous sommes arrivés vraiment à la fin de cette émission. Vraiment, vous avez promis qu'il y aura à boire et à manger de cette émission parce que Barézi Bazami c'est les journalistes. Azama comme Oloba. Mais nous sommes poussés au bout. Alors tout à fait à aborder en aura. Non, pas la gamme tout est. Moutawale qui s'en est kuna zati. 2-3 personnes battent les premiers de la fin de l'émission. Mais on retenir. Bino batama bandi so bo fandi na fikin bo tsaka be mission na bakomo na bino. Na titre rabino te. Na tsaka titre komo na bino te. Na zala camarade na bino te. Na za niveau na bino te muta niveau na ngeza belle yemoko.
po to liana ye to seka to mela azwanga mwana na ye na zoye mama nanga. Très bien. Donc bino ba mbolo makambo peut-être belle sala nanga rosango na binoté. Bolamo belle sala la rosala ngo pe pa na binoté. Argument solide. Ta boye kana na TV est-ce que bo brosa kana ba mino na bino. Boza sans impact ka komba barezi na mnonga na tanga ba komo na bino. Et monsieur banditi si ko boki na tanga komo na bino mais kombo na ngalo kwa PayPal barezi. Ok, babola pas comme on a je connais bien la maison. Je connais bien la maison. Alors, il faut faire très attention. Alors, très attention. Bah, j'ai un ping-pong, on a ce bon beau salon, on a un gâteau. Quel n'est pas bino qui toque, boye bingate. Boye bingate. Eh. Lo yenge sabino bo banganga na mutu mabe bo banganga yi bo la musalion wala la ki na ete boya ko sase ba je pour na dévorer. Merci beaucoup mesdames et messieurs. Merci beaucoup Diego. Donc le plaisir ba bim ça la makambo yo pour si la te mutu atika te ba yo sala ba makambo ya ba 43 45 47 49 40 50 60 70 style la te bo épargner. Si la zone États-Unis a zozonga papa lambela biso film ya kitoko pour depuis akenda théâtre malonga ota les actifs. Non, voilà au choqué batou. Te menende nga solo. Il est sincèrement yo théâtre ni aux hôtels. À part Mikolo to boni le kacho acha biso mensonge dans l'amour. De peut-être aussi moi souffre. Total théâtre ni. Au choqué batou lelo hein. Yebisanga depuis si la kei Thérèse David. Après moi mon kipé de rota moi na biso Kevin Sidney. C'est ainsi là des minutes au monde comme la rabiso critique à kitoko film et kitoko ils ont édifié battu. C'est SB qui ne connaît pas ça. Banda kwa kitoko ba film ba couleur à kitoko ya caméra image makam tout le quoi Netflix. C'est si là. Qui ne connaît pas ça? Autant film on a pour ça au là. Oh. C'est trop tard ici là déjà mais on va continuer quand on a retiré l'eau. Pour aller toser la maman ça boka sur l'eau classique. Époque naïe. Eh, bon, quand mon PPT. Voilà, merci de ton personne bataille. Nous sommes arrivés vraiment à la fin de cette émission. Merci beaucoup, moi je vous amour, je vous adore. Merci à Shekina Vumbi qui te copétaille. Merci à Malik Arafat. Merci à Léman Mabidi Chikito Djogo. Merci à Oscar Maritou Djogo, depuis quelque part. Merci également à Julio Monamputu et Gueto Kamazi, Yaouli Claude Djaman à Londres. Merci à Yannick Chambagoton, Bonsamboka, Mimindou, Mendou, Mimi, Christelle, Lina, Madame, gros bisous à toi. Merci à Francine Ekofo, merci à Papa Paul Fikipo, Motema Maman Nathalie Fikipo. Merci à tout le monde. Moi je vous amour et je vous love. Merci à Deborah Bouanga Icheli, à Papi Icheli, depuis le Canada. Gros bisous à Yo Mastananga, Bouangaska Icheli. Donc bisous à toi. Mon numéro est affiché au bas de vos écrans pour le remarque ou les suggestions. Bobenganga, Botina remarque Nabino et Roko Mayo Salanga très bien. Merci Nayo Diego. Merci, le plaisir est partagé. Joël Malamou, camarade Nanga Joël Malamou, novembre Tozana, Tali Kumisikolo. Ah, Joël Malamou. Voilà, merci beaucoup à tous les abonnés. Il y a exemple et télévision, vous aurez vraiment aimé. Vraiment merci Nabino Nyoso. Bye bye. Désormais en Ngaliema, la modernité a un nom. Salle polyvalente Exodus. Ngaliema a désormais une référence, une identité. Vous désirez passer vos séjours inoubliables dans un cadre luxueux où l'on vous traite comme un roi? Une seule adresse. Salle polyvalente Exodus vous offre des appartements sur mesure, climatisés, propres et un personnel qualifié pour de fêtes inoubliables, des cérémonies professionnelles et rendre un dernier hommage mérité et digne. Exodus met à votre disposition deux grandes salles respectueuses. Dans la poto, dans la perruque à Kitoko, na Belgique, na Paris, partout aux alliés, Vanessa Airwig.
Vanessa Airwig tocha numéro ni wana na sende na olo babonde de Rolex ba perruque wana bomona ba sorte nyonso ba perruque kitoko ba coupe ya milai. Vanessa Airwig aza wana na prix moko abordable. Roso ma perruque na yo rocha robima chic robima ngebu. Bonsoir, bonjour, Bissekanos de Bozali, c'est moi, Brown Cosmetic. J'ai eu beaucoup de messages, Bazutunanga, au sol à Kanim, pour atteindre à la uniforme. Donc, n'a pas like Sabino, Oyo, et ma futa, ou ngam kona sailaka, et telisaka, et ça pour teint clair, bagam, différents, et ça caramel, métis, chocolat, pour na maintenir kaka, ba crème yama beaucoup ezali, ba crème yaba lèvres rose ezali, donc, n'hésitez pas à contacter moi sur WhatsApp. Merci beaucoup, à bientôt. Mouah. awa nzamina nayebi siku jour akolonzo mbongo ekomi bwendeni awa ka place makemba e bayibinga mbongo. Nada, qu'est-ce qui se passe? nasubi na bilamba Nada, makambo mbongo sala ngo awa. namonaki ezalaka alobi ti na yo twino osala nini oyo eza agence ya transfert nde na pie mbongo nyonso de Nada, agence ya transfert na nzela. abaki ekipe adresse te ezalango likambo ya mbongo yeboko. Ce n'est pas possible. Nada. Mwenye filmo. napesi yo awa opiso tumu na bataza telefone biso baesuka biso mbongo na nzela bana okatanga mpe ya bipai na bipai ya sika eye lelo ndenge tozoloba boye agence na bino ya sur fbt ekomi na adresse ya sur chef katanga numéro 5 entre Njamena na Kambo. yaya conseil eza gratuit omoni makambo ya bato ya nzela botikela bato ya nzela me makambo ya transfert ya mbongo totikela yango FBT misala nde kazinjo soki bazwi soki mpe kuna batie tozwi bazwaka kaka ose jamais yama mini tokei ezalaki malamu kasi omonaki ete azuwa ya ye mosuni oyekokela eva elekaki malamu libala yango nde esangisaka bato emakwela esimbami na nzambe lopeti olati lelo na mosapi ezali kongala sena nguya na ye lopeti olati lelo na mosapi ezali kongala sena nguya na ye elibala mokano na nzambe elamba olati lelo ya pembe elembwa posantu ntango kelaki adamu ezalaki malamu kasi omonaki ete azuwa ya ye mosuni oyekokela eva elekaki malamu elibala yango nde esangisaka bato emakwela esimbami na nzambe lopeti olati lelo na mosapi ezali kongala sena nguya na ye lopeti olati lelo na mosapi ezali kongala sena nguya na ye elibala mokano na nzambe elamba olati lelo ya pembe elembwa posantu Désormais en Ngaliema, la modernité a un nom. Salle polyvalente Exodus. Ngaliema a désormais une référence, une identité. Vous désirez passer vos séjours inoubliables dans un cadre luxueux où l'on vous traite comme un roi? Une seule adresse. Salle polyvalente Exodus.
Exodus vous offre des appartements sur mesure, climatisés, propres et un personnel qualifié pour de fêtes inoubliables, des cérémonies professionnelles et rendre un dernier hommage mérité et digne. Exodus met à votre disposition 2 grandes salles respectueuses. Dans la poto, dans la perruque à Kitoko, na Belgique, na Paris, partout aux alliés, Vanessa Airwig. Vanessa Airwig, trocha numéro 9 on a scène na olo babonde de olo ça ma perruque on a bomona ba sorte nyo sur ma perruque à Kitoko, ba coupe ya milai. Vanessa Airwig azawana na prix moko abordable. Rosso ma perruque na yo. Bonsoir, bonjour, Bissekanos de Bozali, c'est moi, Brown Cosmetic. J'ai eu beaucoup de messages, je vais au sol à canine pour atteindre la uniforme. Donc, je pour like Savino, Oyo, et ma futa, ou Namukona Sailaka, et Telisaka, et pour un teint clair, gamme différent, et caramel, métis, chocolat. Pour maintenir caca, crème ya maboko ezali, crème ya lèvres rose ezali. Donc, n'hésitez pas à contacter biso na WhatsApp. Merci beaucoup, à bientôt. Mouah. awa nzamina nayebi tusiku shuka kolonzwa mbongo ekomi bwendeni awa ka place makemba e bayibinga mbongo. Nada, qu'est-ce qui se passe? nasubi na bilamba Nada, makambo mbongo salango awa namonaki ezalaka alobi ti na yo twino osala nini oyo eza agence ya transfert nde na pie mbongo nyonso de Nada, agence ya transfert na nzela abaki ekipe adresse te ezalango likambo ya mbongo yebukoke. Ce n'est pas possible. Nada, mwenye mwenye fimbo napesi awa opiso tumu na bataja telefone biso baesuka biso mbongo na nzela kama hiyo tumelenga mbongo ya mwasi hiyo na mandeto kwa barabara bana okatanga pe ya bipai na bipai ya sika eye lelo ndenge tozala baboye agence na bino ya sur FBT ekomi na adresse ya sur Chef Katanga numéro 5 entre Njamena na Kambo. Yaya conseil est gratuit. Omoni makamba batanzela, botiki la batanzela, mais makamba transfert en bongo. Totiki lango FBT. Misalane Kazinjo. Soko che. Bazui. Soki pe kuna bache. Tozui. Baso akaka. On sait jamais. Yama mimi toki. ezalaki malamu kasi omonaki ete azuwa ya ye mosuni oyekokela eva elekaki malamu libala yango nde esangisaka bato emakwela esimbami na nzambe lopeti olati lelo na mosapi ezali kongala se na nguya na ye lopeti olati lelo na mosapi ezali kongala se na nguya na ye elibala mokano na nzambe elamba olati lelo ya pembe elembo ya posantu ntango okelaki adamu ezalaki malamu kasi omonaki ete azuwa ya ye mosuni oyekokela eva elekaki malamu elibala yango nde esangisaka bato emakwela esimbami